Bonjour la famille, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. Bonjour, bonsoir. Ça va dépendre de l'heure que vous allez me suivre. Bonjour, bonsoir. Franchement, cette nouvelle du mariage, de remariage de Pasteur Marcelo, ça m'a retrouvé, j'ai écouté ça hier, ça m'a retrouvé. J'ai écouté ça hier, j'ai pas pu dormir cette nuit. J'ai beaucoup pensé, qu'est-ce que c'est les hommes? Les hommes sont comment, oh? Dieu vous a créé comment, vous les hommes là? Par rapport aux femmes, les hommes sont, je ne sais pas comment expliquer. Na zui pongite, na lalite, na likambo ya Marcelo, na yoga ki yango lobby. Ça m'a fait tellement mal, c'est comme si Blanche était ma soeur. C'est comme si Blanche, je la connaissais. Hey! Tina fongoli life, c'est comme si Blanche était ma soeur, je vous jure. C'est comme si je connaissais Sœur Blanche. Eh! Pasteur Marcelo, alingia bala lisusu. À peine une année, avec une femme avec qui il a fait plus de 20 ans, je crois. Ils ont fait 20 ans ensemble. À peine une année. Moi, la question que je me pose, quand est-ce qu'il a fait son deuil? Quand est-ce que Pasteur Marcelo a pleuré sa femme? Quand est-ce que ce pasteur a pleuré sa femme après 20 ans de mariage? La personne avec qui tu as fait 20 ans de mariage, elle vient de décéder. À peine une année, à que 365 jours. À peine l'anniversaire de sa mort, tu annonces le nouveau mariage. C'est pas que le nouveau fiancé, hein. Il ne nous a pas présenté le nouveau fiancé que j'ai trouvé une fille que je vais étudier d'abord. Natala, Soki Kosimba, Ponabale, et qu'on annonce biso mariage bazobala dans les 23 de ce mois. 23 de ce mois. À peine une année de la mort d'une femme à qui Obandei koloba lokola tchakou au côté à jamais 10 secondes, 10 minutes, ça qui otanga kombo à moi souana. Donc tout ça là c'était de la flatterie. Tout ça là pour ça là. Obike, lobi na lali tena zo étudier mibali nobi mibali. Zamba zoa bango wapi. Mibali bauta wapi sans cœur. Mibali bauta wapi sans cœur. Et puis mibali nyonso kutu te natia bango nyonso te. Comment se fait-il moi si à Koufi même pas une année pile tu nous présentes, ce n'est pas une fiancée hein. Tu nous présentes une femme à qui tu vas te marier ce mois-ci de juillet. Ta femme est décédée le 11 ou c'est pas le 11 ou le 10 parce que même la date là on doutait de ça, il a caché même ça. La date de la mort de notre sœur Blanche. Ta femme est décédée à partir, je sais pas, 9, 10, 11 juin 2024. À peine une année pile, tu nous présentes deuxième femme que tu vas épouser officiellement. Ce n'est même pas que je suis en train d'abord de l'étudier, je veux voir ce qui est Kosimba, Potozala, T. Olobi qui ozo balaye déjà, c'est moi, si pile une année à Nini. Bon, divorcé te, que tokoloba ke divorce, zala bongo, souci à moi si la gana moi si moussousou, souci à mobile te, divorce te, la personne a déjà. Hey! Non, il faut être sans cœur. Non. Divorce te. Et puis vous avez fait plus de 20 ans ensemble. Vous avez construit ces églises ensemble. Elle t'a trouvé selon vos témoignages à Koutaki Ozan et Loroté. Bon construit, papa, zoa tant ya omoni. Somme toi la douleur, tant de la douleur, zoa tant ya kolela, zoa tant ya ko réfléchir, zoa tant, même pas pour na yote, pour tes enfants, parce que ces enfants là ont perdu leur maman, bana ba perdre maman na bango. Il faut passer bango tant ya ko digérer, ya ko lela.
Pesa ban. Attention que osala ngo pona yote. Joue même à l'hypocrisie pona bana. Ba mona maman yasikate. Po ekosuwa bango. Pesa ban en autant ya kolela maman na bango la pauvre mère na bango. Et l'autre ekiti saka douleur ezalaka temps. Et l'autre mususu te. Laissez le temps. Comme ça malembe bakobo sana. Après 3 ans 4 ans baza bana. Basi comment déjà na bakope na bango bakobanda kobo sana malembe. To bande koloba awa pasteur makoso abomi mwasi na ye, makoso azamabe, mais makoso approuva biso qu'il aimait la femme là. Makoso approuva biso qu'il aimait sa femme. Parce que balobaka, Kofi Ayemba, l'amour n'existe pas, il y a que de preuves. Bolingo pe ekufa kati ata mutu akufi soki mobali wana to mwasi wana linga ki mwasi na to mobali na ye boye bango na ba acte ya mutu wana après la mort de la personne. Pasteur Marcelo, franchement tu m'as déçu. Bato bazo comme sanga bazolo babozolo bapona nini etali bino na bino etali biso poso ki ezalaki makambo privé alinga ki ko fongola caméra na chaque dimanche azo teyaka. C'est une personne publique. Tant qu'il est personne publique, s'il y a des choses, on doit se les dire ici. On doit parler. C'est une Marcelo, c'est une personne publique. Alinga matalana, amonanaka. Alekaka na ba media, alekaka awazako dénigrer batumisusu, alekaka awazako humilier batumisusu. Et quand ça arrive chez lui, on doit parler aussi. Donc il n'est pas exceptionnel, il est comme tout le monde. Voilà, il est comme tout le monde. C'est une personne publique. Après chaque dimanche, après chaque anaba média wat. Sigo pourquoi pas, pourquoi ne pas parler de lui? Tolo bate pona nini po azanani. Je suis déçu des hommes. Moi, je me dis souvent des hommes. Je suis déçu de tous les hommes. Je n'ai pas pu dormir. Je n'ai pas pu dormir. À cause de cette histoire, je n'ai pas pu dormir à cause de... Comment akoki kosala likambo munene boye? Comment pasteur, soi-disant pasteur Moussali Nzambe, basali Nzambe ngo. Il y a des églises de quoi? De sommeil. Balongola bango ba kere to ezanini. Tomona awa pasteur oyo biso to benga keko to pasteur te makoso. Makoso quand il a perdu sa femme, tout le monde le critiquait, tout le monde a parlé, Mais aujourd'hui là, par rapport à Barcelo, Makoso c'est un homme intègre, c'est un homme qui a respecté sa femme après sa mort, qui a pris le temps. Ce qu'on appelle le sacrifice dans l'amour, c'est ça. Quand des choses viennent, les choses mauvaises, des trucs mauvaises, des trucs viennent qui ne passent pas, et tu montres l'amour jusqu'au tombeau. C'est ça l'amour, c'est ça le preuve. Comment moi sinon à Koufi, pile une année, tu veux te remarier. C'est que tu connaissais la femme là. Tu ne penses même pas à ta belle famille. Oh ba perda mwana na bango ti lelo kutu ba yeba ndenge mwana na bango akufa te. O matisa mwana na bango na avion, okenda ko kata ko sala soki mpo kata ye biloko nini soki nini, mwana na bango azongi ebembe, batuna te. Batuna ta ndenge nini ndeko na bango akufa ki ale o matana shero bandi bambo akela. Batuna ta bilamba ya mwana na bango ale o matina shero bandi bambo akela. Lelo inane pile yo wana okeko se marier. Une année pile. Tu ne te mets même pas à la place des parents de cet enfant-là. Tu te mets même pas à la place de... Tu te mets pas à la place des enfants de cette femme-là. Tala moi na mon côté ko longola e passe ya maman a remplacé par une autre maman. Au contraire, o tout bien sous tonga. O tout bien de ko tuba mbeli na sima mkongo. Parce que moi na mon côté, a ko supporter que à peine une année, assis na ko pangusa ma ya miso na été, oye na moi si mususu. Moi na mon côté ko supporter le quoi. Moi na mon côté ko supporter le quoi. Au contraire, ça la bango passe, et que ça la bango passe. Comme on a que papa mon inconscient,
Souci na magoda. Papa ya magoda, magodiste. Bino bokamisa nga mibali misusu na ba âge o boza na bango wana boza na ba quarantaine. Magoda ngo nini yango bosala nani? Magoda nini yango bosala na ba âge o boza na ngo wana? Magoda eza te. Ele bana Mervine. Hello eza te. Magoda nini ya malonga o bokimaka kowelela kobala mbangu bino mibali bino ya bakongole oyo. Mwasi akufi ozo kimela mbangu kende kobala on dirait mutu moko ya malonga. No ya malonga pe ezalaka nango te kaka nayebi te obige pardon. Zona nota kolela mutu bosali na bo construire empire na bino ade. Donc makamyo so bande koloba ya kolinga Mama Blanche ezalaki kaka na munoko maloba kaka. Marcelo, tu nous as blessés. Tu as blessé toutes les femmes. 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 Bani minta babakoya wana botika ye etali bino na bino etali biso parce que azalaka na média. Ateyaka awa na média awa. Aza personnel public. Aza une personne publique, donc nous avons le droit aussi de parler de lui. Parce que lui-même, il met sa bouche dans les histoires des gens. Il met sa bouche même fort, plus que tout le monde, dans l'histoire de Marcelo. Magoda mozo wele la paix, mutupe, kota la yoka boe, mona na kutupe magoda moka malonga te. Yo se mona mutoa, mobali ya malonga azana na libumu na sende nyewe ya yo aneza la kawana. Magoda pe malongo zo wele la kuna ezate. Mwana watikala ki ya deza wana, grand sœur na bango aza wana si akoli. Okipe ko sokipe na mwana wana. Anatanda tika bana basala day. Tika famille mwasi basala day. Yo olio tika famille mwasi sala day al okomisi bango rando. Muke o mateli bango na shere soki shere ndeza soki ezala ka shere soki ezala ka tribune ya justice. Muke oye ko répondre belle famille. Muke oye ko répondre belle famille. Vous savez, omoni mutu ya lingaki mutu pezo ya lingaki mobile pezo ya lingaki mwasi na ye. Même la personne est décédée. Bo monango to monango pa makoso. To finga makoso awa to finga makoso kia boma mwasi na ye. Mais ce makoso là nous a prouvé qu'il aimait sa femme. Ce qui ont talika ba réaction à makoso tilelo pour un respect ya mwasi ne akufa Tatiana, akufa soki Tatiana. Ti lelo makoso atiko présenter moi cité. Et ça la somme on a muto olinga qui est somme pour présenter moi si mususu somme et ça la somme. Et ça la somme bo finga basango na soni basango pona nzambe ba pesa vie na bango ata soki ba beta ka ba shite ya sima mais bazaka nano fidèle ba pesa nano ba lakisa nano oyo ba gera qui est pas nzambe. Bino ka ba rêve o de magoda kaka ba scandale na ba scandale. Moi si akufi kutu famille nano yebi nano te famille ya moi si ba yebi nano te ndenge mwana bango akufa kiti lelo so ba meki ko tuna yo o mateli bango na chere na yo ya tribunal wana obandi ko sala bango ba mbwakela. Tibo ba yebi nano mwana ndenge mwana bango akufa te ale yo wana oye na sujet mususu obandi obala. Bokanisa makambo bosala kawana ezaka malamu. Eza malamu te? Eza malamu te? Eza na biloko mususu mutu abanga nzambe asala kango te. Otala ka bo reconnaître que oyo aza ya nzambe. Il y a des choses mwana nzambe alinga ko toute sa batu mabaku te. O toute sa famille wana mabaku trop pasteur Marcelo. O nyokoli famille wana penza o nyokoli bango donc eza mutu oyo ko nyokola libota wana. Ti ok na bango penza ti na suka contre mire. Pesa bang tala omoni nzambe asala eloko moko ya bien. So muto akufi muto ayoka passe moko bo kanisa okonga. Je me souviens le jour comment annoncer que papa nanga akufi. Na kanisa ki on dirait ma pate ko elinga na muto on dirait na oko vivre le soute. Mais Dieu est tellement bon que avec le temps au moins la passe wana ezobima malembe. Tu vas se retrouver au Bosani.
Ore tu kobo sanate mais on se retrouve que okoki obeta lisolo yango. Mais avant ba 3 ans 4 ans c'est faux. Et simbate na mutu pezo lingaki e ko simbate. Comme kobeta lisolo yango zo kaka olingi obeta ngo zo mongongo ezo ningana. Ozo ka posa olela. Moi quand quelqu'un me demande ka ba parents bazali, c'est comme toi tout ninga ndengona mba moko na mongongo na ngai bande ko lenga. Il faut raconter tout ce que papa n'a pas fait. À combien plus fort moi c'est avec qui vous avez vécu, vous avez tout construit ensemble, vous avez des enfants. Pesa banana occasion ya kolela mama na bango, tina suka, e mawawana e longwana na kati na bango. Pesa banana yo occasion ya tristesse wana, ba travailler yango. Ces enfants ont besoin d'un psychologue. Parce que mon place maman a belate. Au moins ce qui me doit belle ici. Azala ka prête, azala préparé. Que ça peut arriver que maman a malade, ça fait longtemps. Hein, maman a sali 6 mois malade. Hein, ça peut arriver que a koufa. Bana wana maman a sali 6 fête en dekona bango. A 6 ce qui humanité, ce qui nini. Yo pasteur Marcelo tie moi si wana na vie ok na Turquie. Bana ba yebi elo côté. Maman na écoute ou informer famille bango teke ozo que dossier c'est opération. Mbala moko bokei, mbala moko ba mona azongi ebembe. Bana wana bazana besoin d'un psychologue, bazana besoin à moi sita na yo de nanda wana. Ces enfants ont besoin d'un psychologue parce que eza kumoko na ba âge bazana ngwe ba puberté, oya muke wana kutu ya kitoko wana, oya muke wana, bango no so baza kitoko, oya muke wana. Et ça choque moi, je crois, ça a 3 ans ou 4 ans ou 5 ans, je sais pas. Oh, jour ya enterrement à Zoaki, nani. Écharpe à maman nae, ou à foulard à maman nae. Cet enfant-là, Azan a besoin, ya moi, si moussou nanda koute. Azan a besoin de psychologue, bana wana. Yango gana ndima abatu balobaka. Tous ces gens-là qui croient, qui prient, makasi, baza ba malade mental. Parce que un papa qui réfléchit, qui reste avec 4 enfants, na moi na 2 ans na maboko, tu peux pas te permettre maintenant là, côté à moi si moussou nanda. Marcelo oloba kama kamba batu toko loba na yo pian. O finga la biso ba catholique, o finga que pas catholique eza entré ya lifelo. Toko loba ya yo pian. Et puis il y a rien qui va se passer. Toko loba parce que tu as mal agi. Un père responsable ne peut pas faire ça. Oyozo salawana, un papa, un père responsable ne peut pas faire ça. Oyozo salawana, un homme, un mari qui avait aimé sa femme, au salamote. A copé ça. Na makoso, tout le monde a gagné liboma. Mais makoso, lelo. Quand j'ai vu, annonce, que tu te maries le 23, j'ai passé directement à makoso. Moi, j'ai dit, waouh! Tout le monde a bazar ma bomba, c'est que bangonde bazar ma kibomoto. J'ai pensé directement à Makoso. To finga ka Makoso awa. Mais Makoso nous a prouvé qu'il aimait Tatiana. Makoso nous a prouvé qu'il aimait sa femme. Makoso s'est occupé de ses enfants. Atika na banaka logo la yo. Il s'est occupé de ses enfants. Au moins il bana na télévision. Au moins bana na télévision boti sans que baza ere. Sans que atie la bango maman musu nanda. Tiens une grande fille. Bozana bana misala siko ozoluka mwasi pona magodaka. Po oluka pona kolamba. Non. Bozana bambongo bandimi ba pesa bino ba indize me bozana ngo kuna. Ezate ke po mwasi alambe la yo to mwasi asokole la yo kaleson to bilamba. Non. Eza pona magoda pona plaisir na yo. Ozo couper bana wana nini processus. Ya nini ya douleur ya de ya mama na bango. Tu le coupes ça. O coupe kati yango bana na yo. Kaka pona magoda na po eloko moko zo baila mwasi wana ezate. Bana misala bazaka na bama mpango na bino nde ba Richard ya nini. Bino nde bo piyaka peuple oye koma pauvre tina à moi les pinières. Po bino bo s'enrichir. Hein? Donc bozana bana misala, bozana batu ba lambaka, bozana batu ba yaka ba biloko kolia. Donc tu ne manques de rien à part magoda. Donc à part magoda. Donc tu cherches une femme pour na magoda na yo, pour na satisfaction na yo. Donc
Tu coupes le processus. Il y a thérapie, il y a banana yo au bazala qui choqué na liwa ya maman na bango. Tu coupes ça. Quand on vous dit que bato tanga kombo ya Nzambe tout le temps na monoko baza maladie mentale. Qui croyance na bino wana eza maladie. Il faut pas faire soigner en gros. Parce que même un païen ne peut pas faire ce que tu viens de faire à tes enfants. Maman na bango a belate. Maman na bango avec 40 ans, juste 40 ans. Une belle femme. Maman jeune. Atiki bana mike. Bana wana, il faut pas comprendre nos situations. Yo kesi bana makoso ba komi kokora o ba jeune fille. Ba comment est-ce qu'on comprendre mokili? Au moins il sourit les ongles bango. Il fallait qu'il o travailler nan o zongi sa souris na bilongi ya bana na yo. Tu devrais travailler pour na ko remettre sourire la joie na kati ya bana na yo. Tu allais travailler pour na ko pesa sourire na belle famille na yo. Si tu avais aimé vraiment cette femme, nga na ebite ndenge nini mobali na nga na kufi na ndenge to linganaka. A komi ko sala guerre na mama nanga, komi sala guerre na ba grande sœur nanga te, c'est que olinga kingati. So olinga, yo sakana ko linga muto So ki net na ndenge na zana mobile nanga bona komi sona na mama na, c'est que na linga kete. C'est na linga kete. Azala na bomo akufa mobile yango, na oki sona na mama nete. Et une personne que tu aimes, on aime tout de la personne. Même ba la kisi oka cousin à mobile no mo bando seka no pamba. Oliga boko la ndenge nini siko mama bokilo. Même ko expliquer bango mwana bango akufi na nino yebisi bango te. Quand on vous dit que vous êtes malade, bozana ba malade mental bino nyoso bo mi encaparaka na Jésus comme si le cola garçon de course na bino. Vous êtes malade vous tous. Vous avez une maladie mentale. Vous avez une maladie mentale, ça je le confirme aujourd'hui. Vous avez une maladie mentale. Parce qu'une personne qui réfléchit, ne peut pas faire ce que tu viens de faire. Ne peut pas donner à ses enfants ces petits cadeaux-là que tu viens de les donner. Bazo lela, baza na processus, il y a guérison, il y a pansement, il y a pleu, il y a qu'on perdre une mère, sans que Azala malade, sans que Oyoka Sangwa malade. Brice, qu'on vous appelle comme ça, vous voyez dans le Facebook et partout dans les médias, les gens montent cerquer à maman Nabino. Et bana kanana cerquer. Bana wana bazala qui choqué. Bana wana bazuba blessure. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Que ba pansement nano ya ba ple wana. Doucement, doucement. Ça se fait avec le temps. Personne ne vous trompe. Que personne ne vous trompe. Richesse et zong sa pansement wana te. Ko kabela bana mbongo ezong saka bolingwe wana ya mamate. Toujours le temps, c'est le temps qui pense. Le temps de temps kaka temps de pensaka blessure wana. O mona pe sourire komi ko zonga, o mona pe komi pe ko beta li solo na ye après 3 ans bana wana po ba beta solo ya mama na bango après 3 ans, 4 ans, 5 ans de bako banda ko zonga siko malembe. Mais yo papa, ezate ke yo papa moko boya zakane azane ne loko te nenge to mona papa moko azola kisa mwasi atiki ye na bana, ozala muto kengela yo bana te, ozala muto lambela ba. Bino bozaka na bana misala na bandako. Ti boza ba patron. Bo pia ka ba peuple. Vous avez tout, vous avez des travailleurs. Ezate ke bato ya ko lambela bana na nde bazangi. Koko na bango pe azali, ya bota mama na bango. Ba tanti na bango toyoki bango na ba media bazaki oleka ba okepe ko s'occuper na bana wana. Pourquoi lingi ko poussa bana wana pembeni ba tanti na bango te? Pourquoi lingi bande ko ya nini? Ya blanche ba ya wana te. Ça montre qu'il y avait pas l'amour. Il y avait pas l'amour, ça je le confirme. Na ko matsana nga mutute. Non matsa mutute no lo banga moko. Na za kanda makasi. Non matsa mutute. Ça montre que il n'y avait pas l'amour, tu joues à l'hypocrisie. Oh, et puis, bolingo, hey. Makos, on est à linga ki Tatiana. Makos, oh, to finga, biso tout. Makos, on linga moi, sne.
So linga moi si oh yo bala mbangu te. Bino osaka na ko linga mutu eh. Ça et comment qui coûte déjà suspect avant moi si akufa. Obandi yo moko masolo kaka ndenge moi si nanga avandaka awa. Siko kiti yo ekomi polele. Ah là moi je me mets ici et puis je commence à parler, ma femme n'est pas là. Biloko wana personne ne t'a pas demandé hein. Mais c'était déjà des scandales. Tu prêchais déjà comme ça, makambo ya liwa ya moi sinayo. Je crois 2 mois, 3 mois avant Akoufa. Tout ça là. Et puis ce qui te fait vraiment suspect, oh lingi kutu te famille à moi si ba yeba eloko. Ah, moi si Akoufi na accident, bo yeba ki likambo e komeli binoko yo kokuya na makolo ya mama bokilo. Une femme vraiment oh lingaki. Kabo na surprise o ebite e comme libino moi si akufi eloko basa okukuya na makolo babo kilo na yo mama e na ebite lo comme ndenge nini moi si nanga tokende kaka boye na comprendre te mama mais yo te kibonga bino penza bino bolobaka bo sale la kanza nzambe a brisaka muto asale la kanza azala ka briser moko bo ndima te biso to fanda pembe na ba papa idi na bala nga j'étais jeune mais nazaki na protocole ya papa idi na bala. Ozomona un homme intègre, un homme brisé par Dieu. De Aza serviteur ya mututu. Ton fan a permis à papa il dit na bala la zone exiasa. Moi je travaillais au protocole, j'étais trop jeune. Papa on a ozomona même ceux qui azo solana tu sens que Aza nassé. Aza bozo la kanabino brisé te, bozo ya bozo sa la cop nabino. Bozo sala ba cop na bino po muto aza brisé moi na moninga place baboti la yoza la kate maman na zoaze mina ye soki 9 mois abota mwana na ye akolisa bana na ye elo bana grand sœur ya blanche yango to bande olala mbetu moko to kenda école nzela moko obali muto sombiete obali mwana bato sombiete na kutu ba para ya mwana mwasi ozo baleske bazo mona ka po ba congolais ba kanga makamiso ba koma lokwa bazo ba ka mutu soki azana mbonga ko yozo mwana na est-ce que Marcelo ko bala penza mwana ya mutu responsable na modelo akenda kana belle famille na yewana est-ce que ko bala penza na famille penza bato ba se respectaka pe bandimi na modelo akenda na famille ya mama Blanche non akenda ma belle belle famille ma be moko ya kosakana te hein batu wana basala ya eloko te ye nde akenda na mwana na bango mwana akufi kuna batuna te asiliki ba mona bana ya baleki bandeko na yango te basiliki e komi problème pour nakota na lopango na ye siko toko yeba mwana na biso akufi ndenge nini. Cette histoire ya ko se remarier o tubi lisusu mama wana mama ya Blanche o tubi lisusu li konga lisusu. Tu as tué la mère là, la maman des branches là, des blanches là. Tu viens encore de foncer encore un couteau sur son dos. À peine une année pile, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Na moi si peso linga qui soit disant, ça ne se fait pas. Jamais. Ah, Marcelo mondengo zo tambula wana. Moko oyoka ba solo ya parfait moi si na yo na kati ya chambre na bino. Je ne pense pas que dans une année solo ya moi c'est obima na kati ya ndako na ye. O a vendu des années jamais. Solo ya moi si wana ezana na kati ya ndako na ye wana. Mais yo wana pona magoda, tu n'as même pas pensé à tes enfants. Oh yo bazana na processus nano ya nini ya ko travailler ba travailler loko wana o ekomela bango. Moi maman na bango ba yeba tu n'as même pas même tes propres enfants tu n'as même pas pensé à eux. Tu n'as même pas pensé à tes beaux kilos ba famille à moi na moi wana. Tu n'as même pas pensé à soi-disant ton église là. Normalement il fallait aux la modèle na quatre église. Bato ba boy to kelo bake na zu fiancé moko ça fait 2 mois hein. J'ai fait connaissance à la sœur. En tout cas, on va l'étudier ensemble. C'est ça bo limemia mutu oyo azali na komi kitisa mutu ya nzambe. Bino oza bato ya nzambe na ndenge nini. Ya mapeka likolo. Je viens de faire connaissance à une sœur bandeko to étudier ensemble. Na Mike Kalamba yo to finga ka awa.
apo aba la penière. Période de fiançailles ezalaki. De aujourd'hui sanga bosali fiançailles ou bien bozalaki déjà avant maman Blanche akufa. Vous étiez déjà ensemble. Donc bozalaki non na mwasi wana avant maman Blanche akufa. Hein? Moi, ma question souvent, la question que je pose souvent, dans tout ça là, dans l'histoire et ensemble, vous manquez de qui? De Dieu? Pour bisotin? Na histoire na bino ya ba église o bosala kawana, bozo tanga kombo ya nzambe, mais ba comportement na bino, ça n'a rien à voir na nzambe. Dans tout ça là, c'est mon kakana banani. Pour kozala mwana na nzambe, ezalaka kotia ka kombo ya nzambe na monoko te. Preuve aneke tomoni yango epa na yo. Ozalaki na kombo ya Mama Blanche wana na munoko. Mais tala eloko sali bana ya Mama Blanche. Tala eloko sali bana na ye. Tala eloko sali famille na ye. Otubi bango lisu tonga. Baza na processus ya rétablissement. Ba komi na inane c'est impossible. Mwana pota ya liwa ya mama et pas ya mwana eza la pensée. Impossible. Impossible. Inane kutu azo lenga nano. Impossible. Mwana azala déjà pota pensée pour papa azana besoin ya magoda. Totika isko non. Ba pota na bango ezala no mobeso ba pota ya bana wana. Tu n'as même pas pensé à tes enfants. Pour moni soki olinga ki mwasi na yo, obando ka pasi ya bana na ye. Soki olinga ki mwasi na yo, mama bokilo no wana mbele kuto kotse na kati ya ndako na yo wana, azala ka wana na bakoko wana, bakoko ne ba mona kata mutu oyo mama bango abande ko linga po eko consoler bango. Mais tout ça là tu n'as pas fait, hein? Tout ça là tu n'as pas pensé même à ça. En conclusion, la Kisini, tu n'aimais pas la femme là. Parce que quand on aime quelqu'un, on est obligé automatiquement d'aimer tout ce qui est tout autour de la personne. Nous tous, nous avons déjà été amoureux de quelqu'un. Parce que les débordements d'amour, Obando yeba déjà, Obando lingo yeba déjà, qui est là, qui fait quoi, tout ça là, et il vient de quelle famille, oza hâte comme on a maman naye. Surtout si comme mutu ango akufi, obenda kutu maman wana tina ndaku, maman wana kokai ko consoler bana wana, koko na bango wana, ok consoler bana wana kati ya ndaku na yo. Mais tellement que tu es égoïste, tellement que tu as un problème mental. O coupe kutuku na maman wana sans ko expliquer maman na akufa kina nini. Et lelo oye ko bakse li konga lisusu na mukongo ya maman wana, tu viens d'ajouter encore une autre plaie au dos de cette maman, la maman de Blanche là. Et c'est tout ça là, moi je me demande. Et c'est qui la moine na nzambe te pona ko réfléchir bongo. Même un enfant de 15 ans, oh comme déjà na ba âge à puberté, comme ko linga ma petite amie. A koki ko comprendre loko yo kutu tozoloba sans que otanga ta Bible. A combien de fois bino batu botanga soi-disant Bible. Vous découragez les gens, hein? C'est vous qui fait que beaucoup de gens ba komi ko finga nzambe na bino wana. Parce que vos comportements ne concordent pas aux paroles. Vos comportements ne concordent pas. Au fond d'accord ozaki muke 2 mois 3 mois avant que ta femme décède dans liwa mystérieux. On commence côté kaka maman Blanche, comme maman Blanche est la chaise de maman Blanche est là, moi je suis là, et un jour comme ça, on me dit que maman Blanche n'est plus là. Je vais pleurer comment? Je vais vivre comment? Donc tu préparais déjà moral des gens, tu préparais déjà moral. Vous croyez que nous sommes bêtes, hein? On n'est pas bêtes, hein? On vous voit, oh. Et puis on comprend. À partir de vos paroles, nous vous comprenons. À partir de vos paroles, on comprend ce qui vous êtes. Tu sais, c'est facile au yebaye. Pasteur Marcelo, n'a pas passé les délais à Congo, tu es parmi les pasteurs bisoto yebi. Bien, sans entrer dans ta maison. Par rapport à pakulu na média. Tu parles trop et omoni mutoa loba mingi ba ye bakaye.
Parce que tozalaka o to bimisaka. Et l'autre qui me l'église, vous faites sortir des bonnes paroles de Dieu, mais vos comportements ne concordent même pas, ne passent pas. Ce que tu as fait à la famille de Maman Blanche, ça ne peut pas se faire à un homme de Dieu. Un homme de Dieu ne peut pas faire ça. Yo moko ozu mwana bango tie na avio 4 kene na ceux qui place ni bokende ko bomela ye. Donc après ba monaka bazong sili bango ebembe batu na pété parce que yo za Marcelo, parce que yo tele makana cher, parce que yo za na bandiminta bana yo bakoya ko finga batu. Non. Muntu na nzambe ba ye bakaye nakotala boye. Humilité à Moutouna Nzambe et Monanaka. Ces choses-là, je les voyais beaucoup chez les Sango quand on grandissait. Naba séminariste. Au Monaka, ba séminariste, bazongi vakaso, garçon yo, a outil grand séminaire, ton petit séminaire. Sans que a fongola mounoko na ye. Parce que notre corps, a yango moko, et porte ta parole déjà. Notre corps, et pesaka déjà message. La façon de regarder, la façon de parler, la façon de se tenir. Et là, ça a déjà quitté Moutou à Banga ensemble. Et mon anaka. Mais vous, là, bah, passer à ma boutique. Et mon anaka, que vous êtes là pour se faire de l'argent. Parce que je ne peux pas comprendre. Moutou a confié si moi si. Avec cette femme, vous avez construit cette église-là. Elle s'est bâtie à côté de toi. Elle te soutenait. Elle te poussée devant. Parce qu'on dit toujours derrière un homme fort, il y a toujours une femme forte. Elle était soutenue par des prières. Elle était là tout le temps. Et cette dame avec qui tu étais tout le temps ensemble, à Koufi, et le banabam de mon abisso. Moi, je suis à Koufi, même pas une année pile. Au lieu de présenter, moi, je suis bandi ko balé té. C'est que bolingo ezala qui té. Tu jouais, au bando jouer théâtre. Eh, lui, on s'est gagné muto linga qui est. Muto bosaline 20 ans linga qui est. Eh. Bobo tina bana. Donc à chaque fois tu confrontes, on confronte ta femme, ta femme à travers ses enfants. Dans kati anda konoka de kaka ndenge omona bana bazo leka oya leki bo azongi bo mbala moko il faut kanisaka yo kutu ezamu to ko kolela ta 10 ans. Pour moi na yo wana oya mukio wana tek sur le melongi ya mama na yo. Et l'on a été dans mibali mususu mona penza avandi a juste ko bolingo nyoso oyo azaki na ngwe pa ya mwasi a pesi ya ngwe pa bana to mona ngwe pa makoso live boye biso tout to mona ngwe makoso les votre pasteur et notre pasteur makoso là. Pasteur makoso nous a prouvé qu'il aimait sa femme hein malgré to finga et awa. Parce qu'on dit toujours, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Au début, tu vas fingo. Mais, qui bon zambe, oh, yozana kati na yo. Humilité au koya nango. Ba preuve ko lakisa bolingo, zaki nango pa moi sinayo. Nde ko tila batu balobi, ah, to bande ko kanisa ye, zo kande zanango yete. Mais, makambo, oh, yo, zo sala, oh, yo. Mais, ils ont faire confirmer, ils ont beaucoup de choses, hein. Beaucoup de choses, Marcelo. Moi, franchement, je suis tellement déçu. Et j'ai le droit de le dire parce que aux TikTokers, aux alaka on a média, tout le monde a kayo, aux a média, aux a une personne publique. S'il y a quelque chose à dire, on va parler piaou. Moutako peksa biso to lo bazate parce que yo peso ki abatouye aux a kam to ali boso tombo la ka micro na chere na yo wana le bandi ko popola na ba belle famille ozo popola batnos ozo popola. Ça fait mal. Ça fait mal. Nazo kamade batu bazolo bake mibali nyoso te eza ye. Botika ko lo bake mibali baza mabe biso to kolela kesu mibali te yende mibali te. Yende faut kotanga kombo na Marcelo pasteur Marcelo. Kombo na ye. Oya yokisi ba pasteur misusu soni. Divorce, ce que ça qui divorce, moi je suis d'accord avec toi. Hein? Moi si vous divorcez, à qui au salanzela na et même après 3 mois tu peux te remarier hein? Parce que vous divorcez. Mais pas la mort. Pas la mort. Parce que dans la mort, il y a des gens qui sont restés avec des blessures. Banana blessure. Même yo ils ont parce que yo yebi que c'est Dieu qui a donné, c'est Dieu qui a pris. D'accord, on est d'accord avec toi. Mais mets-toi à la place de tes enfants.
Blessure ni nona munene maman bela te. Bazaka préparé te. Poum balamoko bamoni cercueil. Et tu es la seule personne qui peut accompagner parce que balongola ka douleur wana te. Douleur wana si la kanatan avec le temps. C'est pourquoi moi je me suis permis même aujourd'hui là de faire un live parce que ceux qui n'ont pas la vidéo ba 10 minutes dans sala kawana eko bimisa makanisi nanga nyoso te. J'étais obligé d'ouvrir vraiment live lelo. Moi, ceux qui vont divorcer, le lendemain, il y a des gens à divorcer le lundi, samedi à Bali, hein. Ça, c'est autre chose. Mais pas la mort, quand même. Et puis, Moutouango Bozaki na bana. C'est que bana wana, yo sakana ko perdre maman, hein. Hein, Marcelo? Bana wana ba perdre maman na bango. Et puis, bazana âge nini. Bazana âge penso mwana zakana besoin ya maman. Na âge penso mwana zakana besoin ya maman. Hein? Ba jeune fille na yewana, jeune fille na yewana. Azana âge, elle avait beaucoup de questions encore à poser à sa maman. Elle avait encore la possibilité d'apprendre beaucoup de choses de sa mère. Mbala moko yo yeli bango ebembe. Yo kendeki na maman na bango mobimba. Ozongi na maman na bango ebembe. Normalement, ça devrait être ton travail. Yako pansaka ba plena bango wana ti ekauka. Parce que okoki ko finango na mwasi mususu te okoki ko ba ko tieli bango mama musu na kati ya ndako nde passe na bango esili non. Passe wana esila qu'avec le temps. Il faut ka muto azo penser yango. To mona ki bana makoso babando sekate. Ti papa na bango sa na bango ba imul papa na bango a investir le temps pour ses enfants. Lelo bana ba komo seka. Ba kimi ba komo seka. Lelo biso to sepela kanango. Et ça la biso passe le Tatiana kufa. Mais papa na bango a joa ki bolingo nyoso zaki nango pa maman. A pesi yango pa ba. C'est ça un vrai papa. C'est ça qui était ton rôle que tu devrais jouer. Ya ko penser na ko couvrir absence wana ya maman na bango jusqu'à ce que ple wana ko za la penser ple wana ko za la guérir. Dieu merci que ple wana et bikaka, mais ça demande le temps et c'est le temps là que tu n'as pas donné même à tes enfants. Tu es un égoïste. C'est le temps là que tu n'as pas donné à tes 4 enfants, les beaux enfants que Blanche a fait avec toi. Au pesi bana non même pas ta ya ko la maman na bango te. Oye susu chubi bango après nano chubi bango lisusu li konga lisusu na mkongo. Donc ezalo ko la ba bandeli ko lela. Tu n'as même pas pensé à tes propres enfants. Tu n'as même pas pensé à la famille de cette dame là. Yende azala ki li conduit à famille na ye. Tu n'as même pas pensé que bako kanisa nini bako penser nini bako pona ngai bako kanisa nini parce que pour mutua se remarier, c'est que mutuana a se ressaisir déjà. Est-ce que tout ce qui est aux côtés de toi, tout ce monde qui sont tout autour de toi, est-ce que va se ressaisir déjà? Tu sais combien de gens ont blessé bango na kati ba dimita banayo wana me bakolobate po oza nzambe na bango. Mais baza choqué et belé. Baza choqué, tu n'as pas donné le temps à personne. Ozo bala moi sona po aya kolamba. Non, bana bisala de balamba kana banda ko na bino on connaît. Ozo bala moi sona po aya ko pangusanda ko non. Bana bisala de ba pangusabanda ko na bino. Donc au saboter processus ya rétablissement ya bana na yo na ya belle famille na yo juste pour na magoda na yo. Parce que tu la prends pour magodo, on prend des points là, c'était pas na magoda na yo. Tu sacrifies le processus de pansement. Ba processus c'est un rétablissement ya bana na yo. Bana 4. Processus c'est un rétablissement na bango o cassé yango. Po oya kozwa moi si moko bo otia wana otia wana bana wana ba zongi li susu. Oza lokola ozongi si bango na débit. Ba zongi na point de départ. Pour les babano mona mama wana ata ba koyebisa ote bazo nyonga na kati. Ezo sala bango passe na place ya maman na bango ba moni mwasi mususu eko sala bango passe et surtout que ba pansement ba pota wana ebiki na noté. Parce que Marcelo, si tu avais donné le temps au temps, même tes enfants là quand après 4 à 5 ans, bango ba linga ki ba bando biso papa bala. Bango moko. Ba linga ba bando biso papa est-ce que tu n'as pas une copine quelque part? Est-ce que tu n'as pas encore vu une femme?
Parce que tu ne peux pas être seul. Il fallait laisser tes enfants cette occasion. Il y a base à la pensée, penser dans le pote dans bango et puis bango moko ba ebisa yo ke bala. C'est ça un père, c'est ça un papa fait ça. Mais tellement aux égoïste, tellement au milingi, tellement que linga qui blanchité. Bande monanga so moni mobile tanga kombo ya moi si liboso. Ngala bando mona ngo le quoi théâtre. Je voyais qu'il y a pas l'amour. Même la façon au moni ezaka Ezana ba information moko tozwaka na mimique tozwaka ngo na banini corporel ba expression corporelle. Quand lui il parlait de sa femme bandai ko sala moi ko seka moko boy muto alingi azongela ba video wana abano sa ko seka moko boy akoloba mo santé onde muto azoloba chi tala oyo na omatisa mutu te na sina lobaki no matisa na mutu te o mona penza ke ko seka ya blanche botala lera bande ko kumisa une église botala ko seka blanche o mona ke ezaki na moi pasi moko boy na kati to bande ko mona ngo te parce que to bando mona passer tanga kombo ya mwasi na ye parce mais soki o koti na mozindo lelo ndenge to yebiye bokendo ta ba photo wana ba video wana o mona ke mwasi azaki osala ba sourire moko boye ya kolakisa ke chi abado seka mo boye o mona ausa moi sourire moko boye ya cri quoi ya mobeso penza ya mobeso. Donc c'est un homme qui s'aime lui-même et abande ko ya ko jouer na miso abatondire alingi mwasi parce que muto yo lingaki maman même oza païen muto yo lingaki makasi okoki ko balela ye mwasi mususu pile une année ya décès na jamais. Et surtout que vous avez des charges ensemble bana atikeli yo bana et là on bosso ko ko pesa makanisi na mayele na yo nyoso na force no sezali bana po ozalo kwa thérapeute na bango po ba travailler liwa wana po ba pansement wana malembe ba bosana. Mais c'est ce que les pasteurs n'ont pas fait hein. Il y a cela qui mouke Canada mouke. Donc la fille de Canada existait. Vous savez, vous pouvez dire tout. Cette femme existait déjà. Yango moni mama Blanche abande komi bomalelo akei ko sala bébé hero lobi akebo lobi azolinga akokana na ba jeune fille wana bazo nyokola e ko nyonga ye tous les jours. Batu oye belé o na ebisi no ba passer oye belé bazana ba comportement ba kenda komi bomba na l'église. Et puis landaka ba témoignage na bango nazalaka boye sikoni nangwe confirmer yo ki obiki. Ba mito la majorité ba mito comme tout ça nazalaka boma batu ngana bongolo la ba zemi ndenga pena bandaki ko boma batu ndemse pe to bando kende ko riba to bando buka ba magasin o amoyibi ezateke to bandaki ozalaka moyibi sikoni ne longoli yo yango parce que yo kaka yo wana to moni place ko changer ta ako jouer na hypocrisie mais lera zonga ka place batu bazate asala ka makambo ne wana ba mito batondi na l'église ba mito. La fille ici existait déjà. Yango moni maman na azalaki aseka mingi te azala obiki lobi na butu na tali ba vidéo e beno bien. La pauvre elle souffrait ici. Elle souffrait. Ti ba mimi contre mi ti akoti na sia mabele ale ba ki obimisi la biso pile inane ya décès à moi si obimisi moi si mususu c'est que linga ki moi na pile bo saka na bolingo mutu penzo linga ki bo vandi 20 ans ndako moko solo ya mama Blanche e bimi na ndako na yoti. Ce que linga ki moi si solo na ye ko bimate to mobali inane why fo e obimate. Ezaka soko le kika pembeni place garde robe na ezala ki oyoka solo na ye oyoka bo odeur na ye oyoka solo mo parfait na ye. So monika mwana na situ yotike na ba monika mwana yazo ya boyoka solo na ye yaya inane uzwa kurozo okendozo mo so matine epe na mbeto bobandi pe ko sa makambo salite obandi o changer pe kombo na place ya Blanche otie kombo mususu boni boyo bozalaka na bino
Bozala déjà, bozala kanabino déjà. Wana, ata ba ebi singa en anglais, on dit maté. La femme là existait quand Maman Blanche vivait encore. Elle existait. La femme du Canada, elle existait. Elle existait. Elle était là. La femme du Canada était là. Elle existait déjà. Et puis, au moins, il va passer vraiment. On dit que les Congolais, c'est la Kinshasa, c'est la Ngamawa. Ba passer on a ba izwa kabino ba mbongo. Ba passer on a ba mbino ne bopesa mabonza tous les jours. Ba ndeko na église ya Marcelo ba na basi ya kitoko bazali. Ya kitoko okakolate ba sala kana ba ministère tala ba talon. Surtout depuis Maman Blanche akufa. Muto sazo kanisa yende ba kobala. Mais bango tema ba sakana kana ba congolaise hein. Akio lukana e mundele kuna. Akio lukana e mundele suke métis suke tengama. Bango ba bongisa ke église. Bango ne bazala kawana papa, pasteur, il y a des visiteurs. Ba lata batalo basi kitoko. Soka zolo ba français au kanisi, même na France ba français wana te. Ba fio bazaka na ba église ya batato yo. Ba lata kitoko ba sala kana ba ministère. Ba 1/10 nyonso. Soki ba futa ka 1500 allez, 1500, 150 zana on a kati enveloppe ya pasteur chaque mois. Ba kenda l'église ata 4 fois par jour. Depuis mukolo moi sine akufa bandi mi baba kisama. Bazoka sa ba passer ba bala kana kishasa te. Eza eloko biso to linga ko comprendre te. Ye wana ke Canada tala musika. Na église na moi si a obala ko remplacer Maman Blanche wana zate. Oya yebi bana wana déjà bien. Po akosa ka ba makangu wana na église te. Moi si oya yebi bana wana bien. Moi si wana bana oba okolo ba quand même oyo abando koma wana ndako bando seka te. Ake Canada. To mona ngwe pa Mike Kalambai. Lere bako yako sala bako yako sala ya minene. Al, okomi ko benga batu baya ko prier. Boye biteke basi apoto mitu eloka. Otiki na yo Kinshasa kuna bazana bango bie bazana stress ya facture te, bazana stress moko te, bazana stress yo so mona mboka mobimba 3 mois bozana malili 3 mois moto ekomi koya 4 mois 3 mois moi penza bozo be sur place botia mitute 3 mois mboka mobimba bo changer ka ba saison nyoso wana zo travailler na mututu yo moni na poto na Occident mutu esala bien azali hein. Température tu yango moko nyoko la rabino. 3 mois bolati ba jaquette soki 6 mois soki 7 mois bozana molili buto zokota na 16 heures. Tongo ezotana na 8 na 9 heures. Bo beti na ngwata ba 4 mois. Ale après wana bokoti na saison mususu. Ale boy buto ekomi kokota na 22h30. Tongo ekomi kotana na 4 heures. Kana mboka moko Al, bo bimi periode mususu ale bino wana butu ekomi kokota na 18h tongo etani na ebitiso ki na 16h. Al bo bandi periode ya mbula beti al bandi periode ba neige so koya. Yo kanisi batona baza normal. Mutu afa nena Kinshasa ane mobimba ero baza na mwa maline bango ya bien moins 25 degrés na bango moins 20 degrés na bango. Bazaka bana misala basela bango nyoso. Ba finga bango ba negre te ndenge biso ato nyokwa maka. Mais bino bolingi kovanda kuna te boye ko luka kaka awa. Lele mwasi wana akopanzela o église wana. Asali ya mineno basala ki frère Mike okoya ko lela wana media. Na église na wana mwasi azala ki to ko remplacer Maman Blanche. Ba soi disant ba passer ba complexé. Yo za mwana na Nzambe to tanga na Bible ke tika Nzambe aselo makamnyos. Mais passer azoyi ba ko luka mukanda passer. Azoyi ba ke fona bala mwasi apoto pona zo mukanda. Mais Nzambe okopesa mukanda wanati. Nzambe yemo kwa lobi tikela nga nyoso nga na osala. Yo okumisa ka ngai. Comportement na yo, maloba na yo, façon na yo de faire, tout ça là est glorifié nga. Tous les autres moi je vais m'en occuper. Et tant que na Bible bobote. Mais ba passer la kisa ba komo ya ko luka basi apoto pa pesa bango mikanda. Donc yemo kwa zo sala effort. Aotangela batu Bible ke Nzambe za capable ya tout, mais ye azo ya ko luka mukanda. Boko ya ko ta na suka awa, Marcelo ke ko luka ne mukanda na Canada. Tozo loba awat, basi apoto mituna bango ebudoka. Surtout Canada kuna. Hein, mboka ba Merville. Marcelo, bienvenue. Soyez les bienvenus. Mboka ba Merville. Yango do yete, hein? O lapa.
Oye na mboka ba Merville, oye ozwa mwasi na mboka ba Merville. Oh, bazalaka na septembre déjà bakomi na moins 15 degrés. Munoko oyo za nango wana, basi apoto bo 6 yango. Ka mwasi wana ozwi wana ako 6 yango. De masumo nyoso ozo sala mama bokilo na yo. O futa ngwe pa basi apoto oye ko luka. Oli ozwa no mwasi ya Kinshasa bazaka tendre. Basi ya Congo bazaka tendre. Basi ya Afrique bazaka bango tendre pa mibali. Oboyi. Oye ko luka ya poto. Zela o sambwa ndenge Mike Kalamba ya sambwaki. Mike Kalamba soki abalaki na Enise mwana papa ya papa Olangi. Mbele to yoka makambo na ebele te mbele to yoka teke abina kana efali na ndaku mbele to yoka teke nini amelaka ba whisky mbele to yoka yango te alingaki abala na Enise mwana papa Olangi bangi bavana na kimia me telema bino bokoma boteaka bato ke Nzambe aza capable na tout me bino moko bosalaka ba effort boya koluka basi ya poto pa pesa bino mikanda donc Nzambe aza capable pesa bino mikanda na Congo te hein. Otunaki Mike Kalamba ite hein. Encore za na media to sa elo ba live. To kotsa mona mwasi wana. To kotsa ye na ba panel. Aye ko expliquer biso ndenge banguma ba bimanga na ndaku. Yo saka basi ya poto tout ça là pour oluka mukanda. Ozuta kolela mwasi na yote. Basi ya kitoko. Bandeko nanga na Congo basi ya kitoko baza na Afrique, basi ya kitoko baza. Me ba pasero ba mona basi wana te Pona nini bazo ya luka mukanda na poto. Kon vous trompe pas, ba yaka ko luka mukanda na poto. Wana lobi blanche akeina luka nanga ndenge nini na okendo komi fanda nanga na poto. Pasteur Toms, ayena mwasi na Canada. Okipe ko bala mwasi na Afrique ka bo sela Nzambe na musolo. Mona penza mpe apesi bino mukanda. Mwasi ya Pasteur Toms. J'ai dit ce qui est comme on est avant la Canada. Est-ce que Baba qui mutu apoto non? Hein? Baba la mutu apoto te? Baba la qui mutu apoto te? Pasteur Marcelo. Oyo sali bana na yo. Oyo sali belle famille na yo. Oyo sali na bandimi na yo. Oyo bazaki olinga maman blanche ba yo baza choqué. Tu allais donner personne ne te refuse de te marier, ne te remarier. Mais il fallait que otika ta ya kolela. C'est ça. Po bato yo ba comprendre makambu bieta ba bozolo banaye po boza banani mais toza batu toza na communauté. Moi mon problème c'est ta ya kolela. Na poto bana wana mbele ba pesa bango psychologue wala ndela bango makasi parce que bana na ba viva eloko moko même mukolo ko kangote. Mama abimi auti ko sali sa fête ya munene, mama abimi bakena papa. Après ce qui 3 jours, et banaka pété l'air nini akufa donc Marcelo azaka suka papa. Et banaka te date nini akufa nini te al ba monaka e bembe zongi ya mama. Choc banana bazana ngo, il faut un thérapeute. Il faut passer en thérapie. Et tu allais être le vrai thérapeute ya banana yo. Olinga ko zo bolingo nyoso ya mama na bango pesi. Yo nde falo pesa bango bolingo ya mama na bango yo me yo ozotala ka magoda no magoda ni pe yo kotala yo boy magoda ni pe zo ko sala ndenge ozawana magoda ni na sentir kutu ya pambe zo mona ba mafuta ndenge kita na place batia ka sentir magoda yo utawana me nyoso wana kaka komilinga ba magoda ngo pesa kana ba agit Mama godango zara na ba age potika la biloko bana mike wana. Soki ezalaki mama blanche yo kufi. Je ne pense pas que cette dame allait se remarier. Je ne pense pas. Soki yo nde okufa ki mama blanche ango Nzambe pe ayeba ndenge abomaka mibali avant. Pour soki yo kufa ka mama blanche atikali à 40 ans la femme n'allait plus se remarier. N'allait plus se remarier. Papa abiso akufa mama abiso azana 55 ans. Tilelo akomeka kutute azwa bolingo nyoso ya mobile ne bua bambi na bana nyoso. Donc ti après ba 4 5 to 100 ka isusu absence ya papa penzati. Azwa bolingo nyoso oya bando pesa mobile ne pu.
asopeli yango biso tu soki bokabeli eloko akomolela eloko ningena li yango na mobali na ngai ye tobota bana na biso tangisa bango ba classe lelo na komoli yanga moko omona bandi kolela lisusu bino mboko boyebi c'était mama tika bite biloko il fallait pas na li yango nga moko fallait na li yanga na moninga na ngai tozaki mibale toboti bana na biso lelo na komoli yanga moko atika akoke pe ko bala mwasi kitoko mbinga 1,85 m bois noir mo so tali mwasi nzambe asala mais abala lisusu te yo kasi ko boya ko bala wana eza po babande olinga yete te atalaki ke bana oyo ba perdre loko mutuya donc ngani fona remplacer déjà place pourquoi basi ba kanisa kango bino mbali ko kanisa kango ezate ke bozaki ba nouveau marié ezate ke bo divorcer akufi atike le pe bana mikumba eza ba charge nzambe apesi il fallait que s'occuper nango siko mama na sikandea ko yesko bandi otinda bana no wana boso ko la toki église yaya na ba poto baza na ngona no top une année juste une année mais ozo boma bana ti bino bokensaka bokoki kolongola affection ya bana na mbongo te mbongo remplacer ka passe wana te passe wana esilaka na temps pesa yango temps yo zalande thérapeute wana bizwa bolingo wana mama bande opesa bango yango et puis opesi bango temps c'est tout tozoloba parce que esenga attend et toi tu n'as pas donné à tes enfants le temps de pleurer leur maman opesi bango temps te ya ba le kana processus et ça processus ce n'est pas que olali olamuki esili pour papa apesi yo $100,000 ato tieli mwana $1 million soki processus wana komi na sukate akozalaka na pasi ya moni bana oba blamgoka comme ça la muki azumbeli ya bomi batonanda parce que bo pesi eta ya ko travailler loko wana te eza processus na bena matisa mutu te nzamba lona eza processus oyo tant kaka eloko mususu te ebikisaka pota wana tant na environnement ezala saine siko bana bazolela na kati environnement moko nano ezala nano saine te par rapport ya yo bambwakela obwakelaka bamama bokilo na yo bambwakela obwakelaka ba belle famille na yo donc libota eza nanu bana wana bazana na kimia te sikoyo oye ko bakisela bango lisusu yo na mama boza kutuna problème na mama bokilo na ba semeki na yo ofinga bango oye ko bakisela bango lisusu mwasi obali mais ozolinga bomande batu wana ti ozolinga oboma batu wana ozolinga oboma na mama bokilo na bana na ba semeki do botu nyoso ozolinga oboma bango environnement eza saine te pona bana eza saine te processus wana ya nini thérapie wana ya kobosa na mowei esengaka environnement moko saine calme et puis mutu moko boye azali ko aider bino bo travailler eloko wana elekaka na kati eza biloko ya kati beleka na kati ya molimo papa moko boye il est là pour vous yo koma muke Canada muke yo kando zaki na likangu na Canada muke Canada ozui même temps ya kolela la femme là te ozui yango te oleli mwana mwasi wana te. Pour moi, il n'y avait pas l'amour, c'est tout. Bon, qui ko bagno se bolingi. Le osaka na mutu balinga ki akufi et puis akufi a belité. Mutu olinga ki akufi a belité, mutu tout a komona ngo, mutu tout a ko remarquer ngo. Ezalaka le même jour te après. Tomoni yango pas makoso te, ni yango to finga makoso te. Biso tout to finga makoso te. Mais makoso nous a prouvé que Tatiana était tout pour lui. Makoso a pris tout l'amour
qu'il donnait à sa femme, il a jeté sur ses enfants. Il a versé ça sur ses enfants. Et quand tu regardes les enfants de Makos aujourd'hui, tu vois que Basili ici ba pansement na bango. Papa était là. Tu vois que bakomi ko seka, sourire zongi ya ko forcer te. Parce que papa a pris le temps. Ya ko traiter ba blessure wana. Yo za mutu ifala ki omi bosa na magoda wana kutu ifala ki bosa nango. Yo za mutu ifala ki omi bosa na o travailler maintenant pona tout autour na yo, c'est-à-dire ba bonne famille na ba belle famille na yo o bato so bazaki choqué wana. Surtout bana bato bo souffrir de quoi bana wana bazate. Likolo ya pota na bango oye ko bakisela bango susoki suko bala. De là maintenant les enfants se sentent seuls dans leur coin. Bako yebisa yote ya mais bazo se sentir seuls. Ba moni o penza suka. Nchor. Parce que tu n'as pas eu le temps ya s'occuper na bango. Mutu moko te ko yebisa nga ke inane matangi silaka. Lobabo kufisi penza personne principale na famille. Une maman c'est la base ya foyer. Maman c'est le pilier. Le pilier kwe ya ndako. Ndako komi ko tepa. Mbala moko inane après bobo sani lukuta. Bana ba ko bosa maman bango na inanete. Bana ba ko ba plein na bango ko za la penser na inanete. Et surtout que maman a bela été. Omoni mwana wa beli si maman pendant 6 mois 9 mois inane azaki préparé. Que ça peut arriver que tous en école ba beli si maman akufi. Mais maman qui voyage azongi ebembe. Inane après papa alobi matange sili. Jour ka bobande ko changer ba kit in église. Jour anniversaire ya liwa ya maman Blanche. Pasteur, ceux qui pasteur Marcelo a changé l'église le jour wana. Au lieu à salisa, il fallait que bosse satan faites moko boye ya aujourd'hui une année maman kende qui tout ça pour na bana ça soulage et ko soulager bango et pense ka ba pota ya bana. Mais yo au préféré au jour au zelika date wana Blanche akufaki pour changer l'église. Hey, tu vas payer ça cash à cause de ces enfants là, tu vas payer ça. Bana ba kufisi mama na bango. Ozui ta ya o consoler bango te. Pona magoda oyo mutu soki atali okabo oko sala pe magoda te.